Shalom, shalom, bandeko na ngai na méditation na biso ya après-midi ya lelo poto kota na partage tokozwa na Isaïe chapitre 7. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Dans notre méditation de cet après-midi pour entrer dans notre partage, on doit prendre dans le livre de Isaïe chapitre 7 verset 1, c'est la méditation. On va d'abord méditer la parole de Dieu pour comprendre l'histoire, après on va partager ensemble. Amen. Awa toza komona prophète Esaïe ayaki na message moko pona mukonzi Achab. Ici on voit que le prophète Esaïe avait un message pour le roi Achab. Roi Achab ezalaki na baroi ebele, donc roi ya Basiri, roi ya Barese, bango nyonso basanganaki mwa baroi ebele pona bakende ko combattre Jérusalem. Ici, la Bible nous dit qu'il y avait ensemble de rois, roi d'Assyrie, roi de Restin, etc. Ils étaient nombreux, ils étaient complotés ensemble pour aller combattre Jérusalem. Amen. Mais awato monaki, complot na bango basalaki échouaki, parce que Nzambe a permetaki que roi Achab, bana Israël, ba yeba que bayini na bango baza koya ko comploter pona baza koya pona ba bundisa bango. Ici on va voir que leur complot était échoué parce que Dieu avait dévoilé tout ce que le roi ont comploté contre Jérusalem. Et ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, la Bible déclare, quand on fait de complot contre toi, cela ne vient pas de moi. Nzambe za koloba, tangu bakosala ba complot contre yo, batu boko bako vandela o makita po basalo mabe, e uta ke pa ya Nzambe te. La Bible déclare, lorsqu'on fait de complot pour toi, cela ne vient pas de moi. Dieu nous garde toujours. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours être dans la présence de Dieu. La Bible déclare, prions sans cesse. Parce que dans le monde de ténèbres, ils font des complots contre nous. Bande konanga yango Bible eza ko bato prier sans cesse. Parce que monde de ténèbres eza vraiment ko vanda na makita pona tina na biso, pona tina na réussite na yo, pona tina na finance na yo, pona tina na bana na yo, pona tina mobali na yo ya mwasi na yo ya papa na yo ya mama na yo. Monde de ténèbres tangu nyonso baza kaka ko préparer comment bakoki ko sala biso mabe. Yango Bible eza ko ba to prier sans cesse. Awa pe ezalaki kaka ndenge moko roi Achab pe babane ko comploter pona ye. Ici aussi dans la Bible c'était la même chose. Le roi complotait aussi contre le roi Achab, contre Jérusalem. Il voulait la destruction de la Jérusalem. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, il faut prendre beaucoup de temps dans la prière. C'est pourquoi la Bible déclare veiller et prier. Il faut vraiment veiller à ta vie, à la vie de tes enfants, à la vie de ton mari, à la vie de ta femme, à la vie de tes parents. Pour ta finance aussi. Parce que dans le monde de ténèbres, ils cherchent par tout le moyen comment ils peuvent te faire du mal. Ils cherchent dans tout le moyen. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'être prudents. Amen. Yango wana tokotanga, tokomona awa bayaki kobundisa bango. Bango basalaki nyonso po baya kobundisa bango kasi. Comme bana Israël, basalaki toujours la présence de Nzambe. Nzambe aibaki ko révéler bango. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, au moment où toi tu veilles toujours dans ton comportement, tu veilles toujours, tu pries toujours, tu fuis le mal, Dieu va toujours te révéler des choses cachées. Il y aura pas quelque chose qui peut arriver sans que tu sois au courant. Bande konanga eloko moko ya mabe ekoyela yo te sans que Nzambe a mettre yo au courant. Soki tangu nyonso yo ozali kati na mabondeli, ozali kokima lisumu, ozali kokima mabe, ozali koluka ko se sanctifier du jour au jour. Eloko moko ya mabe ekoyela yo te. Bible eza ko Nzambe akitaka na butu pona ko pesa kabiso, pona ko lakisa kabiso ba chose cachée, pona ko lobela kabiso, pona ba songe na biso.
atinda quand même batu pona ko kebisa biso. Yango pena bandeko na ngai, yango Bible so bana Psaume 1, mutu oyo avandi na kati na prière, mutu oyo avandi na kati na mabondeli, oyo avandi pena na kati na losambo, akozala penza mutu oyo makambo nyonso kozala resi, akozala mutu moko akokelela te, ezali lokola nzete oyo evandi pembeni ya mai, tango nyonso ebotaka mbuma ekelelaka te bandeko na ngai. Kovanda na Yesu, yango wana penza ko bomba maya solo. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Psaume chapitre 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil de gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assit pas avec ceux qui se moquent de tout. À ceux qui l'aiment, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait, cet homme est réussi. » Amen. La Bible dit, si tu fouilles le mal, si chaque fois tu fouilles les péchés, tu seras un homme prudent. Et tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas toucher dans ta main, ça va transformer en or. Tout ce que tu feras, tu auras toujours de la réussite. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est à ton côté. Tu ne seras pas surpris de quelque chose. Dieu va te montrer, Dieu va te parler de tout ce qu'on complote pour toi. Ma bien-aimée dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours rester dans la présence de Dieu. Ne t'écarte pas à sa volonté. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Regarde qu'à Dieu. C'est le seul Dieu qui peut intervenir pour ton problème. C'est Dieu qui va faire quelque chose pour toi. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dès qu'il dit un mot, la chose arrive. Dès qu'il ordonne, la chose s'accomplit. C'est lui qui peut faire quelque chose. Si on complote pour toi, si tu es malade dans le lit de l'hôpital, c'est Dieu qui peut te donner la guérison. C'est lui qui voit partout. Il voit même dans le noir. Et ma soeur, mon frère, ce n'est le mot et le bien. Ce n'est pas notre Dieu qui a créé. Dieu connaît même le comportement de Satan. Il sait quand tu peux être tenté. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi il avait vu derrière Pierre, il y avait Satan. C'est pourquoi il avait dit à Pierre, loin de toi Satan. Loin de moi, arrière de moi. Lui, il voit ce que toi tu ne vois pas. Les yeux de notre Dieu voient partout. Alors, ma soeur, mon frère, un conseil, sois toujours à la présence de Dieu. À chaque fois dans ton cœur, il faut chaque fois faire des cantiques, des prières dans ton cœur. Parce que le cœur de l'homme est torturé au-dessus de tout. Il est mauvais. Qui peut le connaître? C'est le Dieu qui sonde le cœur et le rein. La Bible déclare encore, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi il faut chaque fois faire des chants. Il faut chaque fois méditer la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut chaque fois faire de louanges dans ton cœur pour que ton cœur soit vraiment disposé à recevoir Jésus-Christ, à être toujours bon. Pour avoir un cœur bon, ce n'est pas facile, mes sœurs et frères. Alors, si tu veux avoir un bon cœur, le cœur que Jésus aime, il faut toujours faire des prières dans ton cœur. Le prière qui vient dans le cœur. Comme la femme là qui voyait ses règles pendant 12 ans. Il avait la foi dans son cœur. Il avait dit, dans son cœur, si je touche seulement le bout de la robe de Jésus, je serai guéri. Il n'avait pas dit à son voisin. Il n'avait pas parlé sur sa bouche, mais elle a parlé dans son cœur. Il dit, si seulement je touche la robe de Jésus, je serai guéri. À l'instant même, la femme était guérie.
bandeko na ngai yango wana toyebaka kobondela toyebaka tango nyonso kozala na position parce que satana ayebi ndenge alukaka bana na nzambe po yeba kokwisa bango et puis pe nzambe oyo akela mabe na malamu ayebi comportement ya satana malamu ayebi ke satana alingaka ayeba kokwisa biso yango wana nzambe alobaki na Pierre arrière de moi Satan ezalaki Pierre te mais amonaki arrivé à Satan ekota kati na Pierre yango wana nzambe na biso amonaka même fourmi ya noir na se na libanga ya noir na mabele ya noir amonaka partout yende akoki ko délivrer na problème na yo ata na mbeto ya hôpital azali capable ya ko délivrer na mbeto ya hôpital place ozali azali capable ya ko sala nyonso yango na mwaso bane ko tanga makila asimba kikaka elamba na Yesu Masia alobaki na motema na ye ke soki na simbi elamba ya Yesu Masia ngai na ko bikisama soki na simbi kaka songe elamba alobaki na voisin na yete alobaki pe na voisine te na ami te alobaki yemoko na motema bandeko nanga po ozala motema malamu ezali pasi yango bibeso ba motema ya moto ebebisami motema ya moto eza moyindo eza mabe qui peut le connaître nani akoyeba yango kaka ye moko nkolo oya sondaka le cœur et les reins po yozala motema malamu ndeko na ngai conseil na kopesa il faut prier kana se ya motema. Il faut tant nous sommes la kaba louange na ba adoration na se ya motema prière utaka na se ya motema yango balobi kotondi sama ya motema nde munoko elobaka soki motema no eza mabe munoko no pe ko bimisaka makama mabe donc motema ezali sanduku il faut otia yango na biloko ya kitoko il faut okotisa pena sanduku no na ba or na ba bijoux o ezali parole de Dieu chaque fois linga ko yembaka na motema no zo yemba hosana alléluia hosana alléluia na motema no zo banzambe na pambolio na komisio pona oza na motema nzambe alingi un bon cœur poza na motema malamu il faut ofandisa Yesu na motema na yo tangu nyonso penser na yo e pensaka makambo ya nzambe yango wana komona tomonaki awa na livre ndenge nzambe afortifiaki roi Achab alobi na roi Achab kobanga na yo te bato wana bakosala eloko moko te kobanga na yo te bato wana bakosala eloko moko te ba roi wana pona nini alobaki na ye abanga te pona nini apesaki roi wana assurance pona nini roi wana azalaki toujours na présence ya nzambe azalaki toujours na présence ya nzambe alingaki kolongwa ta mukolo moko te na présence ya nzambe yango alobaki ko atindi prophète abi babanga te Israël kobanga te torotanga na Ésaïe chapitre 7 verset 3. Le Seigneur dit alors à Ésaïe, prends avec toi ton fils Shéra et va voir roi Achab et il est extrémité du canal du réservoir supérieur sur le chemin qui mène au champ des blanchisseurs. Tu lui diras, attention, garde ton calme, n'aie pas peur. Et ne te laisse pas intimider par le brillante couleur des Restins, les Syriens et du fils de Rémali. Ce ne sont que de deux bouts de tissons fumants. Je sais que le Syrie ainsi péquant et le troupeau d'Éphraïm ont des projets agressifs contre toi. Ils ont dit en avant contre le royaume de Juda. Faisons-lui peur. Forçons-les à se rejoindre à nous. Et imposons-lui comme roi le fils de Tabal. Mais voici ce que le Seigneur Dieu déclare. Cela n'a aucune chance d'arriver. Ma sœur, dites, cela n'a aucune chance d'arriver. Car Damas est la capitale de la Syrie. Nzambe alobi na bango na moni ndenge bato wana bazo comploter pona yo balobi babangisa yo po yo kweya olanda nzela na bango mais Nzambe alobi cela n'a aucune chance d'arriver. Cela n'arrivera pas. Dieu a dit, ma soeur, mon frère, il a vu tes ennemis. Il a vu comment ils complotent pour te faire du mal. Il a vu comment ton ami là cherche à te faire quitter le chemin de Dieu. Il voit comment ton frère
ou soit ta copine manigance, ton copain manigance pour que toi tu quittes le bon chemin. Mais il a dit, cela n'a aucune chance d'arriver. Ça ne se fera pas. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est à ton côté. Cela n'aura pas lieu. C'est que les Anglais disent no way. Ça ne va pas prendre la route, leur projet. Parce que Dieu va les exterminer. C'est pourquoi Dieu a dit ici, cela n'a aucune chance d'arriver. Parce que ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire, quand tu es à la présence de Dieu, même si on fait des complots pour toi, même si les gens parlent mauvais de toi, cela sera sans effet. Parce que la Bible déclare la malédiction sans cause sera sans effet. Mais, un conseil à te donner, même si on parle le mal de toi, mais que tu ne sois pas dans le mal qu'on dit de toi. Que ça ne soit pas ton cas. Si par exemple on te dit, ah regarde le frère là c'est un voleur. Les gens peuvent dire, ils vont pas s'arrêter de dire. Mais que ça ne soit pas ton cas. Et mais si tu es vraiment voleur réellement, ça, Dieu va pas intervenir pour toi. Donc ma soeur, mon frère, tout ce qu'on peut dire de toi, que ça soit faux. Mais si c'est vrai, Dieu ne sera pas dans ton côté. Bande konanga balinga mi dans le Seigneur. Tala nzambe awa. Azako yebisa yo. Makambo ndeko na yo. Makambo mobali na yo. To moninga na yo. To mama na yo. To papa na yo. Bazako kompete po na yo. Eko sale mate. Nzamba liko yebiso ke eko zala na nzela te. Apesi bango nzela te. Bande konanga soki satan alinga kota na vi na yo. Soki yo oza na masumu. Wana nde akozwa nzela. Ndeko nanga soki oza na masumu te. Soki okimaka lisumu. Soki otambolaka na kobanga nzambe. Ndeko nanga nyonso bazako sala po na yo. Oyo nyonso bazako komplote po na yo. Eko zala na efe moko te. Yango wana bandeko nanga. Nzambe alobi baloba mabe po na yo. Me bakuta yo na mabe wana te. Exemple soki balobi yo moyibi. Me bakuta yo pe na mabe wana te. Po soki bazoko kuta na mabe wana nzambe akozala kote na yo te. Ba critique nyonso basalaka po na yo. Bakuta yo na ngo te. Batu bakolemba koloba mabe te. Tika bango baloba. Kasi yo longwa na mabe. Bakuta yo na mabe wana te ma soeur mon frère. Neti le oso bazako critiquer yo. Me mabe wana pe yo salaka yango. Omoni te ke nzambe akozala na kote na yo te. Message eye po na condamnation te kasi eye po yo obongo la motema eye po na ozwa penza nini ya motuya kolongwa na mabe ko umela na présence ya nzambe ko umela nuit et jour ko prier rachetons le temps car les jours sont mauvais to soma penza tango mikolo